Lelo dans la cuisine, dans la fondwa. Je suis là aujourd'hui dans la fondwa. Ils ont un chambis dans la kokauka. Après, dans la na poulet ya kotumba. Bon, poulet dans la isa awa. On a kati ya mai parce que là qui comme brûlé. Dans sa poulet ya kotumba, dans sa langue accompagné na fondwa. On les a repas na biso ya lelo. Je sais qu'ils ont biloko batu balambaka. Ma cuisine is la ndenge morte to kokende wenze biso nyonso metant na ulamba mutu na mutu azana ba spécialité na ina banga déjà na matisi yango na moto omoni nguba mbisi na ngai ezali mpe na ngobe bomoni baépice na ngai baépice na ngai ezali donc natie fumbwa na tokisi yango nde bomonaki na sopi mai wana na pase yango na mai ya propre après nazwi fumbwa na ngai natie baépice na ngai susu na biso check yango j'entends des bruits. Voilà, merci beaucoup, très cher Internet et International Télévision. Merci à tous les abonnés qui émettent dans cette émission. C'est qu'il est à Kulamba, Auto Yamira, Bastar, émission où artiste va défiler à travers Chon International Télévision. Merci pour la confiance et surtout pour la fidélité. Et puis, nous profiter de l'occasion où dire un grand merci. Nous avons pensé à un jour anniversaire le 23 mai. Le message Nabino, la vidéo Nabino, et ça a tellement bien marqué. Oza ebeli, moi aussi, comme la bino nyonso, ils étaient sous la jaloux parce que tout tangi bamoté na Facebook, j'ai eu plein de messages, plein de commentaires, Instagram nanga, n'en parlons même pas. Ma vidéo c'était vraiment débordé, donc merci beaucoup à ma maman chérie, la meilleure maman du monde, journée à la Topé Saïka Nzambe, merci. Et puis la dédié à la première dame de mon cœur, donc ma maman chérie, Martop Kilo Yamboka. Abonnez-vous massivement sur l'International Télévision. Les longs amours naza awa, naza namakusa et puis naza na micro, donc merci beaucoup à pour la bien sur le conseil nangai na cause égoïste il faut que ça moi quelques merci na tout le conseil nanga. Je vois maman mi chérie et c'est que changa merci on se le fondé des fondés merci trésor comme le directeur mon directeur merci beaucoup Fleury Fleur bébé en 53 ans merci pour la vidéo Carmel Missamo merci Francilia Kandakanda merci Omba Kandakanda Ornella la vraie merci Chako Kandakanda merci aussi la grande famille Kandakanda tonton Yves Mwamba Yafatou Kandakanda merci Nabino So Sifa, Dasifa, donc ma dada, elle je l'appelle Dasifa, une femme sans micro, donc Sifa Loa, merci à toi, merci beaucoup à la journaliste Nyoso, merci à Raphaël Walukonka, merci beaucoup à Yafifi, merci à l'artiste qui était à Renate, princesse sans oublier, merci beaucoup à Fallon Bitodi, Batouazaki et Belé, on va penser au Babandoyaka à travers émission où donc nazo dédié en fait émission on a dédié la personne merci na batonner soyo ba penser na le jour anniversaire na o les kaki le 23 mai lelo dans la cuisine nazo la fondwa. Je suis là aujourd'hui dans la fondwa ils ont un chambis na ya kokauka après dans sala na poulet ya kotumba bon poulet na ngai ça awa on a kati ya mai parce que là qui comme brûlé dans sa poulet ya kotumba dans sa langue accompagné na fumba yango eza repas na biso ya lelo. Je sais qu'ils ont biloko batu balambaka ma cuisine ezalaka ndenge morte to kokende wenze biso nyonso metant na ulamba mutu na mutu azana ba spécialité na ye nazana bépice na nga de mosalela nazana ndembi na ngai nazana matungulu nazana na feuille na nga nazana poivron na ngai
naza na la tomate na ngai ya mbuma na utia na fumbwa na ngai et puis naza na bépice na ngai mpona kotumbela naza na ai na ngai et puis naza na bépice na ngai ya kotumbela poulet oyo mwamba na ngai na kotia nango donc bato bazwi opportunité ya kolanda biso à travers Dada International Télévision. Restez toujours abonnés, merci pour la confiance. Donc lokola courant ezate namoni makala na ngai déjà epeli makasi donc pour nana mfumbo na pour longola banzete et puis quelques salités oyo ezalaka na fumbo fumbo ezalaka na mwa salité fumbo oyo so tuni ba mama wana bateka na wenze bango balobaka ke eza bien kotokisa te tya mbala moko topesa bango confiance babiza na yango sikoyo nakoma na ngai je préfère mieux naponi fumbo na ngai nasokoli yango courant mpe eza te moyen natumba mpe poulet na ngai na nini eza te mais nasala ngo kata na makala ça ne dérange pas moi ça s'adaptaka na conjoncture nyonso oyo ekutani donc merci Nabino nyonso famille Thierry Mumbaya merci beaucoup je vu le message merci beaucoup à Junior Lubiku na ba message na yo merci à Myriam Jangesaka merci à Eva la classique en direct de l'Afrique du Sud. Merci beaucoup à mon papa chéri Emmanuel Angesaka. Merci la Binonion, Angelou Central Yakaseka Songo. Angelou Central Yakaseka Songo. Merci na Zambelangaye. Bato bazé belé donc toujours lamba. Dans la bangali, vous portez vraiment regardez parce que ils a émission spéciale remerciement na ba fanatique nyonso to na famille mobimba ba penser ki ngai un jour il y a anniversaire ngai na Londres merci États-Unis merci beaucoup merci na Canada ba pasteur na nyonso na pesi bino mbote parce que bon ba na ba mabangati merci beaucoup sorry. Donc merci, mon taux déjà, mon chaleur est comme ça. Donc ça c'est pour le fond de la maille. Dans un maille. Banzito. Maintenant sur la sur confiance maintenant sur la place na bango na mike pour balanda Dada International Télévision pour s'abonner mambo bien zali nzambe ya bomba kaka batela biso nzamba ba surprise agréable nde mkwaebi nibutura na fond. Toi, on a l'ambela bino fumbo na mipanzi. On a l'ambela bino fumbo na mipanzi. Toi, on a ça fumbo na kadi poulet na nga. Pembini, je crois bien à travers G15. Et une tana sur la caméra. Où je tape moko. Tata.
Voilà, toujours continuer car toujours et le goût parce que là on est à planche sauce alors les mois pour la santé ça indispose Mimika Bongo merci la star vidéo ne ça Mimika Bongo ça bien Aïda merci Chirika merci beaucoup Gino Lia qui est mon vieux Gino Lia qui est à Kati Gino Lia qui est sur kaka. Merci beaucoup pour la vidéo. D'abord qui vous a belé. Donc ma bande raisonner binondam bundam. Oh Natangi comme on était à Portugal. Tenga vraiment bien parce que nous a tellement belé au bas conseil nanga Renate Ndaya la star merci Princesse Silou star merci Fleury Fleur bébé à 53 ans et la bien bébé à 53 ans parce que ana est mon polo mais à 53 ans c'est parce que par rapport à Nzembo na e au Azobi ça déjà fait bima bébé à 53 Joyeux anniversaire à la Pignon, ça va vous à mois de mai. Joyeux anniversaire à vous. Hein? Joyeux anniversaire à vous. Merci à la message. Lisa Makatangueza, Lisa Magdoel. Et puis Katanga, merci de penser à moi aussi. C'est belé. Belé, en Zolo, sur le pichang à Black Light. Momi, Mimika Bon, la star. Il y a Fifi Firenze, R10, Namona Ebino, Air Love, Décor, donc Aïda. Vous avez été belé, si fallo quoi. La star sans microbe. Il y a bien qu'il y a Sifa. La ligne à la Swahili ici. Il y a bien qu'il y a Sifa donc. Merci beaucoup de penser à moi. Oh, j'ai José de Londres. Sida Vilele, non quoi bana. Merci beaucoup à Rafungi de mon patron. Rafungi de Congo Promo, merci beaucoup. J'avais vu le message, vraiment ça me va droit au cœur. Oui, qui est loin deuxième, après Dicker toujours Rafungi de patron. Donc patron à Congo Promo, Rafungi, merci. Ah, nous sommes bien là. Qui belé, peut-être travailler, quitter. Donc, anniversaire d'Angé, lesquels est 23. Famille Nanga Mobimba, merci. Mon pasteur Eric Lignoma, merci. Mon pasteur Jean-Paul Chitengue, merci. J'avais vu le message, papa. Prophète Cyril Moubiala, merci. Et non, l'oubli. Ça là, faut qu'on ait tout déjà. Les approuvés, c'est que je vais le là. Bololo, oyo, et ça, maman n'a pas ça. Ça, il faut qu'ils aient un bololo, mais ils ont un bololo. C'était, il y a un banane. Alors la maille oyo des fous mananga et belly a na olongo la maille oyo
La sopi après tout ça les mélange à fond. Ok, c'est bon, ok. Déjà na matisi yango na moto omoni nguba mbisi na ngai ezali mpe na ngobe bomoni baepisi na ngai baepisi na ngai ezali donc natie fumbwa na tokisi yango nde bomonaki na sopi mai wana na pase yango na mai ya propre après nazwi fumbwa na ngai natie baepisi na ngai natie ndembi natie baepisi oyo nakoki kotia na fumbwa na ngai mpo fumbwa na ngai ezala bien yango bomoni natie fumbwa na ngai natie yango nguba nga natiaka na nguba na ngai mbala moko nde natie nguba bongo na kobalola yango te ti ekobela ona balola yango te ozocontinue en attendant nasaisonnaka soso na ngai saisonne soso oyo eza soso ya makasi soso oyo eza soso ya makasi eza soso ya oyo toloba nini wilki en fait fo natokisa yango nasaisonne natokisa yango nda po ekota baepisi yango vendekesi soso nanga bien en attendant fumbwa na ngai etokaka ana fumbwa na ngai etokaka voilà. Ah, déjà, c'est pour les chaussons dans la bouche. On va essayer de passer à mon sauce. On va essayer Tangai, on dit la saison, on a des pistes dans la nyonso na bakisa bino na debi mais poulet nga oyo eza poulet rôti te. Aba loko eza poulet rôti te, il faut na tokisa ngo parce que elemba ndamu. Boy ba tolia ba ko kokata mkuwa to eza poulet ya makasi. Soso makasi, eza soso ya pétité, po to bengaka poulet ya bouillon wana. Déjà, petit épice en attendant. Fond banangue dans la moto. Poulet nanga. C'est écoute épice. Quand on tient le sous la moto d'épice, faut que sur ma casse. C'est écoute sur ma casse. Yang mau panjang
yango ezopanza yango balango avant ke nabalula yango donc balula yango ti fumbo na ngai soki ebeli omona awa esala rouge mafuta yango moko emata bomona a malembe déjà mafuta ekomoma omona mafuta emati de place nini na biso elakisaka ebele tokanga mpona balula mapanza biso tokanga na malembe po fumbo na moto makasi te fumbo so osali yango na moto makasi okomona kaka ebeli te eziki bato mosusu balobaka fumbu ewumelaka te alors ke fumbu ewumelaka makasi ifo elemba parce que omona mosusu alameli fumbu olia yango boye etikala no menga fumbu na ndi na olamba olia yango omeli lokwa olia légume mobikisi merci beaucoup mobikisi la star mobikisi junior merci pour la vidéo nabosani yo te mon moutube masolo donc mobikisi on est ensemble il n'y a pas de souci, Angelus Central, il y a Kaskasongo, Karine Manessa, merci beaucoup. Captain, merci donc. Je continue le bout de bichot en attendant que mon ami est l'autre cas. La na tiki poulet na awa et kota épice mo tant kota épice tant on tchala moto to kinambo faut to kapo ele tant on tchango to mi faut soso ele beza te que mtoli ya soso ako quand même pas okata msumeza makasi mko za makasi parce que za poulet rotité et za poulet rotité za poulet ya makasi oui c'est là faut to ki ça soto ki ça monter mtozana na impossibilité de couler en haut donc tozaka na banda international télévision bo s'abonner bo za toujours wana mutu moko azape te po alanda ala loupe usine biso ya lelo ya soso ya kutumba na fumbo na biso omo lokwa fumbo to ko pesa mo sulu ko beba po ya mo zaka c'est la loka bouger ba voilà moi biso ko mo pesa sulu mo ni nguba ndenge ya mo ko ipanza nguba la biso ipanza expression fumbo nguba biso mo ipanza fumbo na biso je bela na verre na ngo malembe po elemba bien biso kakana biso elemba biso kakana biso totiaki mama ya moto ndenge fanda ebongo jema oyo mama banyama mike oyo ezalaka na fumu oyo na nini na biso kauka nena baloli boye na tisco voilà fumbu na biso ezokende déjà na obela na esai bino so efumbu ebeli bomona ngube échange couleur elongwa pembe moni ndenge mafuta soki jike abendi mpenza kamera pembeni bomona ndenge mafuta ezobima na nguba na biso nde yango ezolakisaki nguba na biso ebeli fumbu na biso ezokende na kobela parce que eza déjà boye déjà ebeli nguba na biso ezokende na kobela nongo boni nde mafuta ezobima ozomona jike ezoyela bango apembeni bango monde mafuta ebima oyo eza mafuta eutaka na nguba ebimaka okawu nguba deja ebeli fumbu ebeli nguba na yo ebeli nde mafuta ebeli swena ebeli te omona soki otali liboso nini eza ebeli te nini eza ebeli te ta bafuta deja ndenge ebeli nango nguba fumbu soki olamba ngo fozala vraiment na mayele de façon ke otya nini mafuta huile ebele te po yango moko deja ezalaka na nini na ezalaka na nguba na donc nguba na biso deja les abutraka etokata 3 minutes mafuta mpenza ngani mpena mafuta etondi awa ebeli ndena voilà bomoni nde nayebisa bino ke fumbu so ebeli bomoni ndenge mafuta ezali bomoni nde mafuta ebimi donc fumbu na nde ezali eli deja fumbu na ngai ntango obanda komona mafuta eboya kutu kosangana na fumbu donc eletiki fumbu na ngai ebeli nzambe
Donc vous m'en des abonnés na soso na ngai nazokota bikuisi na soso na ngai ekota bikuisi soso na ngai kuna ezokota bikuisi awa funga na ngai ekomaka so etoki kaka mokie monaka mafuta ebele ayo mafuta ebele remarqué mafuta ebele. Merci. Voilà, soso na biso bomona nde tofai de biso nyonso asiko tokomi Tiens, on m'a été parce que ce soit bien ça mal. Attends, on voulait être au Kandambo et bon, tout ça les langues. Des narouya ko mbaya ngo chocho chocho ba kiza yo des aboza déjà côté de et puis son ko jita na ngo le temps fumbo kitaki na lambi pe fufu na selo ke le lobi lobi oyo et il y a mana fufu pour moi ndé to bandaki na debi ya des épices na biso to lambi fumbo na biso na soso na biso ya asko to comme na temps soso na biso ya automatique yango etoka nda bon soso na biso check it out. J'entends des bruits maintenant. Allez. Allez. On ouvre une caquette. Je fais des pour empezate. Ah, c'est bon. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Ezaki wanga ngawa bino dans l'international pas ma plusieurs options. La émission la biso c'est qu'il est à Kolamba. J'ai donné une ligne de l'international télévision vous s'abonner parce que les ébélés la surprise est tellement ébélé. On a le bail qui est l'eau journée à l'élo to il à l'élo. La salle qui en juste pour nous sa merci. Na batunyon sur la français na jour anniversaire na où il est qui le 23 mai donc parce que autant là le 23 mai. Nana takage j'étais salé ma fausse jumelle Tony Diolou j'étais salé mon jumeau Tony Diolou Trésor Chiswaka merci pour le vidéo aussi merci beaucoup Nabino Nyonso Kanisa Inga la histoire la naturelle merci beaucoup parce que nous va analyser parce que toi na rabatu Nyonso je reste à pédachou pas topé ça topé un cap pédachou pour yakaba mingi je reste beau folie merci beaucoup merci na J15 derrière la caméra, merci na Angélou Central, à Kassongo, merci à Fleury Fleur 53 ans, merci à Dino Liaki, quand on parle de Dino Liaki, on va directement Fali parce que Azad DA. Orchestre Fali Poupa, merci beaucoup. Merci à ma musicien Nyon Sobouna qui est béni, Bokanisa Inga Boka tellement ébélé. Donc au Kananga, Kota Namakumba, Sustemimika Bongo, merci Carmel Missa. Merci beaucoup, merci à ma grande famille. Pour s'abonner toujours à la internationale télévision. Ngala Lina Binomi. Bon, nous sommes là, Nabo, Natinga Bino Kaka, parce que les gens ont beaucoup à Zangi. Alors, Mona, Lula, Tebo a toujours penché parce que les gens ne sont pas comme mon équipe na sommeil fumbo na ngai na kina ona bepis na ngai na kina sopole na ngai sorry na lambi fumbo na ngai bo mona ngai na sala ki fumbo na ngai na sopole yango proprement na penu la santé la boaki après na écoute fumbo la ngai to kinda mpona boka maya na pe ezala tant sous le fosso bo lambi directement mona ka fumbo limi bololo toto fumbo yele mbate yango to sokola ka par mesure de prudence na sopole yango allez je vais pistes dans les soins tiens tiens bis au kananga ndé bo moni na pistes soso na ngai ni chango be pistes na mo ko bo moni na zaki na ai na bina bitulu na zaki na
céleri, nazalaki na ndembi na nga, nazalaki na poivron, nazalaki na piment na nga, donc badiloko na nga nasalelaki muscade na ngai nazalaki na yango, biloko na nga nasalelaki yango wana nde esali ensemble ya résultat ya biloko oyo mon resté toujours branché, donc merci ebele na bakisi sunani nzambe na ngai Aïda, merci les Kinangaï, merci beaucoup. Merci princesse, merci pour la vidéo. Fallout Bito, Dimininga, ma copine, maman la Preston. Maman la Preston, donc merci. Merci à René Kamassi de Bruxelles pour la vidéo. Merci à 2 étoiles en direct de France. Merci Péchang à Black Line. Alpha Bokol, honorable, j'étais sali. Guigui Bokol et mon tonton adoré. Jimmy Achoki. Et les Nabos, ça va tonton Nangaï. Jimmy Achoki, mon moutou des 4, des dedans, de ma solo. Jimmy Achoki, merci beaucoup. Alpha Bokol, honorable, mon tonton de Batou. Lui, j'étais sali. Moutou pas si Guigui Bokol aussi, j'étais sali. Merveille Boki. Merveille Bonki, en direct de Belgique, merci. Junior Lubigou, merci. Idriss en direct de Lumbashi, merci de la part à maman aussi, dans mon vidéo. Merci beaucoup, Lisa Madoel, la Catagnaise, elle a bien ma Catagnaise, donc merci. Mtoto à maman, nous la vidéo, on a Fraïsana. Maman, quand il n'a pas quitté, il n'a pas quitté. Je n'ai pas dit à quand on parle. Merci beaucoup, ma maman chérie, mon amour. Femme battante, moi ça vit tout donc merci. On se retrouve prochainement. Moi c'est voilà, tout ça le caboué pour que l'accès déjà qui va qualité révélé. Lina qui ma copine, je te salue, Nacha Moki, je te salue, Babidou, Jocelyne Bacon, Thérèse Ekilé, c'est la plus belle de toute sa génération. Anthony Kanyan, Kaeli, Loukou, le tonton de tous les tontons. La grande famille Kanakan, je vous salue aussi. Faiza Massitek, ma femme, mon épouse en direct des États-Unis. Merci à Dr Ali Kanakanda, comme Ngongo, je te salue aussi. Merci à Rosine Ngongo, ma fille, je te salue. J'ai mis Mangongo, Jessica Ngongo, Darius Ngongo, le petit, je te salue aussi. De gros bisous. Mon année prochainement à Elugu. Bye. C'est bon. Je m'en foutais. Non, je crois bien sûr son habit. Et l'ennemi, comme il est tapé. Ok. Qui sous son rendez-vous de mon amour. Il a collé bas. Faites-nous un les lots. Il y a un confinement au on va manger les poulets brûlés.
C'est bon. C'est ça, maman. C'est fini. Le poulet.